yango nazoba keno bana poto okosala conteneur fo yeba voilà na sala yango ndenge nini nini yango na chena kati pona kola kusoba kare taneti ka wana zwango omoni mutukana ya couleur ni oyo bleu wana soki olobi okota na Google obeta omona ke basali lango film ya nani ya Ikman Ikman voilà yango wana baneni kala voilà merci mon frère sikoyo yo tango zoloba na conteneur ke no nazocha mituka bayebisi yo kocha mutuka wana te yo na giteti na yo osale nini oche mutuka voilà oche fret osombaki oye nango bo mutuka nezobeta déjà 4 ans batuna kango te nite ndenge zana ezopolela wana mona poto atela nga kombi na kati ya conteneur voilà ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika towuti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Bonjour Ngwanzo. Bonjour. Ndeni santé. Ok. D'abord ordonnance. Ça va naté. Toujours. Ça va naté. Ozo kala te Ngwanzo komo kima biso na bita nini kaka Ngwanzo. Na ko kima binota. Vraiment. Nazala trop boma. Voilà. Boma matadi. Na to ko makapa même une semaine. OK. Voilà. Merci beaucoup Ngwanzo Bilokos. Tuzo komi tuna to sala ka bemission mingi na yo wa assura biso ke mokonza mboka zo bongisa ba makamu nzelezo sala mana ebite est-ce que ba makamu déjà sala mitote est-ce que douane kitaki to de parce que le Bilokos bozolo ba mingi marché Bilokos marché baby mais soko tali tous les 4 coins il y a Kinshasa et comme ils sont plus que nezaki liboso Ngwanzo Bilokos c'est si la raté. Bilokos c'est si la raté. Voilà. Bilokos c'est makambo. Quand na lobaki que non gouvernement elongo na fachi béton on a benga sel contre tous. OK. Wazo bundela mboka. Wazo bundela ba diaspora. Voilà. Pour lobi mambo ezala bien pour na mbadouane. Très bien. Donc musale zo salama na Mwanda. Voilà. Na Mwanda musale salama kitoko pour profond déjà et comme presque après et si la pauvre diaspora na uti boma matadi na kenda ti Mwanda. Voilà. Pour na websa bino pense là déjà kala mingi te fachi beto mutondolo on a benga sel contre tous déjà train très au banda Mwanda ti Lubumbashi train ka pona mboka voilà merci je comprends le temps port et aussi là au moins marchandise ou bana okitana Mwanda no senga musufe ko tana train ba mo salini et que voilà c'est ça autoroute et zo salama voilà o eza que soki conteneur ekiti mbala moko marchandise et continue ba remorque bo mona ngosuna banzela o te fo remorque et ya obimela na matadi kibala o te autoroute mbala moko pa et comme parce que remorque azo banzela na très bien autoroute ce comme to ndengo wana fachi beton na benga sel contre tous vraiment vous comprenez voilà. Donc mambabi azo sala pour na biso bana mboka ba congolais donc to tchepoa ba diaspora en tout cas vraiment bocha vraiment mutantondolo pour vraiment ça mamba bien pour na biso na monde na biso Bilokos quand na lobaka lelo soki que non to suis port profond et ko sala bien que douane sa nini ekita na lobango plusieurs fois donc yango na port et comme déjà na moi tant que non faut ça nini et sira voilà merci beaucoup Ngwanzo Bilokos ko na moment on est aux abonnés Bilokos comme partout bon et ça ba pays nini oyo vraiment nde bazan na moi avantage ba otindara Bilokos rapidement les ba pays nini c'est bon. De vous comprendre que déjà en plein boulot à Ngwanzo Teka. Voilà Ngwanzo Bilokos c'est bon pour comprendre que la diaspora Ngwanzo a un boulot na en plein boulot Teka air moto robeta liso mo so client yefa a Teka ndenge zalaka. Ngwanzo ngoto yeba na minute lo Bilokos c'est comme presque partout dans tous les 4 coins. Et ça va payer ni ba otinera Bilokos pena que so yepena boy donc et là la raté papa et kemba moko. Té
biloko c'est ça mon pays te ote pays so yela non biloko c'est ça li foyer bango voilà c'est ça au monde biso bango nsu biloko si boye to ça ba douaye na kopio kande na lobaka banda 95 96 très bien tamu su mutu musuno akepoto te voilà ngana bandi biloko c'est na deki vidéo OK de so ba kangi yo na parke o sim sa deki vidéo batiki yo mbala moko wana ba deki vidéo à l'époque pas $300 sur 300 à l'époque pour simba ngo ça problème voilà biso suko to sa wana donc secret biloko c'est ça na lobaka yeba yango biloko soko yebi yango bien te et comme brouillé yo pe voilà c'est ça yango na lobaka na toujours na bana poto tango bimisi mukie na ye asombi koloko te zalaka sute très bien asombi asali fret na ye te koloko te zalaka sute koloko te koma rare voilà ndenge kala te ndenge ezalaki no oke na mo place mo boke okezwa non bato bakoma oyo lelo nazoyebisa ona bapays mosusu ya Afrique bakoma akesomba aye abengi yo ye osombi mais na kala ezalaki biloko mo bato bandosala nini bandokipa yango te à l'époque wana ezalaki 94 95 96 97 98 99 2000 de temps tokotika na 2000 copie salaki nini ya kolokote katanaki donc on va comment je comprends ya on zo bakeno bana poto oko sala conteneur fo yeba voilà na sala ngo ndenge nini nini ngona chena kati pona kola kusoba kare taneti ka kona zwangu omoni mutukana ya couleur ni oyo bleu wana soki olobi okota na Google obeta omona ke basali lango film ya nani ya Ikman Ikman voilà yango wana baneni kala voilà merci mon frère sikoyo yo tango zolo bana conteneur ke no nazo cha mituka bayebisi yo ko cha mutuka wana te yo na giteti na yo osale nini oche mutuka voilà oche fret osombaki oye nango bo mutuka nezo beta déjà 4 ans batuna rango te ni te ndenge zana izo polela wana voilà c'est ça eza nango bien mais ça était mutuka oyo awa eza na mutu ta ko somba ngo po esalela ye mbongo moyen te na yebisi yo eza te kombina bachangu ezakana te kombina changu menga na kolinga te mwana poto atela nga kombina kata conteneur voilà loba ke so kuteni na bato bayebi te yo tela nga kombina kata conteneur vraiment mais jika me okopianga na kandata hein na olinga te mafuta tabakutu ya rouge oyo kutu oyo Ford oyo voilà na kolinga te hein ozoso ngo bien jaune oyo Ford wana po bango basaka bateti no wana pe kenda na passe oui abiloko esenga kude ngwanzu mais yango nazoba ke suko biso ba oyo toza lokola bancetre na copie oyo très bien ozo comprendre do fona pesa yo idole voilà ndenge nini okoki kosala po sere trouver voilà c'est ça donc osala copie bisalela te très bien yango moni ke ngango wanzu nazana ba oyo déjà nazo travailler na bango parti ya France voilà parti à Londres on a Suisse bazali très bien na pesi bango bambote courage boyebi kandenge to sololaki donc toujours bosalelaka ndenge tosololaki ekozala bien échec ekozala te parce que na copie oyo échec mpe ezalaka so tie matoi mangongi échec na yo ekozala kande na démontre mituka wana so tiango na conteneur jiko okopianga kanda eza na bapiese oyo okotia na kati soki orespecte piese te oye vraiment bofongolaki linzanza yo mo omonika boye bato bayeba tondi banda 12 heures ti 15 heures 16 heures bakei soki ezalaki lundi mardi omoni bango baye te ezali te wana eza secret te nakosanga wana eza secret te eza secret te nakobebisa copie na ngai ya vente na bana poto ngai azotravaille na bango parce que ngai azolinga bango basala linsansa na bango na ndenge oyo ngai nayebeli mpo échec ezala te alors soki nakomisi yango lokola ke napesa bapoint mosusu nazopesa mayele atanke
ngai onga nazo travailler na bango to yebi ndenge to kindaka na bango. Voilà, c'est ça. Je comprends. Surtout travailler na na opeso disquette faux. Voilà. Ya on ba tumusuba saka kiti ayeboye. Conteneur à fongoli une semaine, 2 semaines azo tekate. Voilà, c'est ça. On comprend. On m'a fait ma simbi mutu. Ah. Voilà. De wana to lo barango te. Nga pona lo bela yo. Oyo nazo beta na ye nde na kotalisa salabo chabo kotabo c'est ça. Autant que kita. Voilà. Vous ko orienter bango ka bango baza kuna ne ba sala salama. Mais nga naza mwana poto ya kala. Voilà. Donc ngai naza na Afrique mais poto sina koma na ngona esprit. Net mikolo ba izana bana poto belé ba yebite. Voilà. Que mutuka déjà parti déjà il y a avant 2015 complication mo ngé kota. Oui. Comprendre. Très bien. Ah, mais bana poto musuba yebi. Mais belé ba yebi te. Donc 2015 kala mingi te. Ba imba compliqué. Exemple ba spinter. On se comprend. Compliqué c'est trop dit rosa ba bref, mais pas compliqué la netinine. Donc ngelo ba mutuka nyonso eza début déjà avant 2015 de net et kokiko koya susute na Congo. Ah voilà. Je comprends. Sikoyo yango moni ke biso bangwanzu to yebaka déjà makambo wana. Alors na ba oyo yanga na ko flasher bango déjà que non. Tant yango yo maketu no rigueur na ne kotite mais ba spinter robino bokangisi ba biloko bosana ngo bomi coachaka déjà et ça la nini emiyelaka. Voilà. Pour kala mingi te ba repliquer loko wana et tant ba repliquer ngo biso to yebi atake ngwanzu nzamba biloko sina yebi ne to changer formule. Très bien. Pour mutuka ezaka mutuka ezaka spinter te. Voilà. Ba mituka ezai belle mais on appelle ça exemple. Donc au-delà ezali avant 2015 ba ko stopper yango. Voilà, merci. Sur ba biloko boye. Vraiment. De force ngora na ngwanzu. Voilà. Eza na poto. Parce que biloko na poto be ba yebi yango te. Musu baza idée musu ba tinda ko mais. Donc ngelo ba temps yango déjà tango déjà na liaka na ba diaspora tango déjà oyebi ki ozana bezo okanga linzanza voilà kangaka déjà pour salaka nini elongwaka et aka pota mususu titokota tokoma presque 6e mois 7e mois peut-être ba ko repliquer moi eloko ngwana on se comprend voilà douane kitika te ba réduire te douane za ko kita ya solo conteneur à 40 pieds et comme na niveau ya 16 000 15 000 voilà. Mais pour le moment, Ekiti. Très bien. N'a repère sa place Ekiti parce que tout ça n'a pas douanier, n'a pas déclarant. Voilà. Toye bani. On a envoyé biso que paie sa prétaxe parce que au ça la conteneur douanier déclarant ba bengango prétaxe. Très bien. Pesa nga prétaxe na yo. Tout ça koye biso 20 000. Tout ça koye biso 15 000, 16 000, 17 000 et biso attaque ba pro. Européen sanga au 15 000 na yebi biloko nini ngona tina kata conteneur. Très bien. Les places on a yebi soke nazo pesa yo autant. OK. Aller sans retour. Voilà, c'est ça. On se comprend. Oté ngana lingi boy na balancette. Voilà. Té zela. Na kesu côté mususu na suis prétaxe. Mais faut que ça peine vision. Déclarant douanier nini yango bozo sala ne affaire na ndenga mabete ba déclarant baza batuna biso ba douanier baza batuna biso ya mais il y a faux paix bazali voilà on se comprend ah la pesi 4 saisons lié azala en direct à France voilà donc mère courage kaka voilà ba uti ko le lisae mbongo ya conteneur na déclarant na matadi mais na yebi déjà déclarant na photo kota poto bimisae on se comprend balié mbongo douane kiti douane kiti kutuna na kiti zo kita bien ngonju velo assurer biso na yebi sur douane zo kita bien tangu mtontondolo fati beton na bengaka seul contre tous très bien donc oyo azo bunda ye moko na kata Congo yo voilà fati beton seul contre tous béton voilà donc yé mutazo sala po makambo na nyonso wana esa nini ekita ba diaspora bazwa souffle bana Congo a to fanda kana Congo to zo pe
pema ya calme. Voilà. Merci beaucoup Ngwanzu. Ce que par rapport au banda bena kopa biloko, c'est biloko nini oza biloko ki lelo o banda ezala raté mais mikolo moment oyo eye. Neti biloko nini? Na biloko biloko kalezate. Ya sikizate. Nyonso oyo ozomona oyo ezalaki déjà. Voilà. Banda biloko c'est bandi donc ezalaki nango. Mais problème eza kaka nde batu bazalaki mukie. Bana poto à l'époque, 94-95, parce que 94-95, le portage bano salamaka na kata port. Très bien. Montano tcha conteneur à 40 pieds à 20 pieds à Zalagate. Parce qu'à l'époque 94-93, 95, soko yé déjà kaka na ma ochango bilokos. De yeba bien que Osama Kassi. Voilà, c'est ça. Parce que il y a un taxi, moi bis, moi combi, moi yas. Ache biloko sene mais soki ateki na biso on s'est retrouvé na dégâts à l'époque. Oui, un conteneur à 40. Yo y a un conteneur 40 puis mon poto. Osumbongo wapi à l'époque. Et ça l'a quitté. Voilà, côté que c'est une apport, tant babimi c'est un apport, toke na ngona autopamo toke na cover. Voilà. Après les lots, il y a des gens qui ont soufflé. Il y a des conteneurs à 40 pieds. À l'époque, il y a des gens qui ont des copies. Il y a des locaux là. Il y a des copies mingi. Copie pe comme ça là. Neti ça nini moi gotenga. Sikoyo. Quand na lobi biso ba auto travailler na bango na yebi ndenge nini na ko coacher pour se retrouver. Ngape na se retrouver. Voilà, on est ce que ça ba code on a ko beta ngo boyete parce que na travailler na yote. Na na contact na yote. Ba onga za ba on a contact bango nde ba oyiba so ba mambo wana. Parce que nga souci na ngeza ka so na conteneur 2 semaines l'insanza fait ça nini et là. Ce que c'est écrit on est allé. Te ngai nga boma bayebi. Boma bayebi matadi bayebi. Bajika na nga lokola ba vie fan star na kati ya Londres. Voilà. Bayebi. C'est aussi bajika lokola makisi na kati ya Londres. Bayebi. Nga na yaka na nga ka boye. Tong na ye kaka. Nazo yebisa yo mawa. Batu bakenda même tino ko bi ngwanzo na yaka na ba mai ayaka na ba mai yaka na biloko yaka na bo ba mai te ezate stratégie ngaka ndena kocha ki opakcha mikili tango zo na conteneur na yo na yebi matière eza na kati voilà kisi yango wana ngana yaka na biloko te mena yaka sona mupepe na mayele mais mupepe ezali voilà c'est ça parce que tango batu bakoti trop yo pe attaque ngwanzo na yaka na babi bien na yaka na babi babi wana ezali lokola match it kuna linzanze kiti kune kiti sikezo senga sikoyo nani akoteka na vitesse pour jika kanga likonda na sala nini azonga parce que bana pote belé baninga ko umela te msuba zape yepe ba beti pota inane esilate conteneur esilate ya arrive déjà inane zo silate ko alembi ikutu ya kozonga akotika lango famille ou ndeko relation c'est que akanga ki nzanza na ye mabe voilà c'est ça na ba pion wasana bango na pembeni ba pion na pe ba bebisaka ko bebisaka voilà jika ngateke loko na ye yamba mo angateka bo ete yaya ete noko mukuti bateka ngo boye ya ba mo timbisa so bateka ngo boye azobo mako voilà c'est ça tango mukione yaki yo lekisaki yango mbala moko bo sali nini efandi siko biso ba leçon to yango tonga mundala koti mamona beto 4 saisons kazo boko na ndengini abobo ndengini te kwanzu tala bobo te zwali konda bien vous comprenez zwali konda mbala moko tone so zwali konda siko to boya ka babiloko wana o basala kino yebo na kidiba boye te yaya te noko te bomako Ibomako sikoyo ba 4 saisons belé ba yeba ngote donc vraiment ndena sala copie na ngai soza ndeko za nani tant de linzanze kiti nga sina lobby ba biloko na nga na mpepe na nga na babina nga de sengaka ate oza ndeko na weso na fanda nano voilà zela 4 saisons ketch body a opesa yo zela kolea yaki nango ya ndaku ekokende
ponga na 4 saisons na yaka pona body te na yaka pona jean te lobaki ya sala si ponga biloko na sala yango te ngana besoin de 4 saisons zo li konda ya bien biso to continuer ba faire tangu ya zo matanga pe na osani na zo mata donc vraiment na yaka pona body te ote eloko na non nga sala yango te voilà merci. OK Ngwanzu Biloko c'est numéro toujours pona sala ordre numéro na ngezaka 00 plus 090 40 20 223. OK, voilà. Et le numéro d'Angezali 090 40 20 223. Le numéro d'Angezali pour Ngwanzu Biloko. Voilà, Ngwanzu Biloko, mon message à Souka, tant que yo doyen na Copa Biloko, c'est ça que tout ma. Message à Souka ya et tourne rôle ba Souka te parce que ben monsieur Zali. Voilà Zali. Voilà. Et là on a sengi na bana poto ba diaspora toujours quand na lobaka esprit na vision. Très bien. O eza kopi na biso to sala ya biloko to rolemba te. Place oyo monique non e ba baby saka na famille. Ba baby saki na master. Voilà. Biso bangwanju biloko to sa wana. Na ko travailler kana yo te mais na ko peso ka ma idée. Très bien. Na ko peso ka idée ke sala boye sala boye o mone ko fongolela yo. Porte moko ya bien. Vous comprenez parce que bilokos eza pe école. Voilà, c'est ça. Bato ayeba kate. Eza école. Bien. Eza école, faut batangi so yango. Yo kutaka chanduka bomba mozo soka kaka, kozo soka kaka te. J'ai changé. Voilà, yango na bike bana poto toujours kopi na biso yango wana bolemba te. Douani na yebike komo kitamwa muke mais celle contre tous faci béton lobby. Tokanga motema kala mingi te port ya mwanda ya profond yango nezo sila donc ina autoroute kala mingi te j'espère que douane vraiment ko kita bien pour pesa biso ba avantage ba diaspora bo tonga na mboka hein tango yaki na conteneur ngo kende zwa mondambu luka mo mabele na ba kinkole na ba maluku na baziko mukanga kuna payer tango ye otiki mwa brique otiki mwa ciment ozobeta parce que esengo mbongo biloko so batala rango na kotonga. Très bien. Vous comprenez? Ba œuvre faut tikala ke nga na sala copie wana mais tel eloko nga na telmisa yango yo eloko sikozo senga siko na bino bana poto yango wana bo bunda bo créer kisasa ezaka so bangiringira ote ezaka bakasafu bute baninte bakimwenze bimi baziko mukanga yango wana grand prêtre ziko mukanga chema bele na to ese voilà c'est ça voilà créer somba tonga na mbongo bilokos et ko sala bien pona lobby ya yo parce que mikili bokofanda moment moko senga no fosa nini ozonga tango ozonga ebi déjà que mabele si oto otonga j'ai changé merci na bino bana poto na bosanité vient na ngai Alain Songo na kati ya Bruxelles na bosanité trésor côté Ngwanzu Biloko siyo na bosanité vient na ngai Panda côté na kati ya Bruxelles na bosanté vient na Richard na kati ya Londres Mavero na Londres na bosanté Marquis na Londres Fania Star nzambe ba soirée na kati ya London donc bambote Ngwanzu Biloko siyo tous les 4 saisons oyo bino boyebi Ngwanzu na pesi bino bambote toujours na zawa na numéro ngona na pesi bo contacter to robeta masolo bo lembate toujours courage et ko simba merci vraiment voilà bon boulot hein en tout cas vraiment OK merci. Voilà très cher ami internaute na cadre ba découverte aussi la rabino to bino déjà to rejoindre na temps kota ba Biloko presque tout aux dans la capitale mais papa paza a na za article à trop profiter bien les gars la TVT donc vous tenez biso en rigueur to sala émission bobo total sabino ba diaspora wana poto Kinshasa botika lelo yo mutone soma mutakude omona ba jeune na moi makasi mais ba okonto toujours ko sala cop na bango ba marché Biloko oyo esalama na kati ya commune ngiringi na diaspora Gambela awa tous a final temps to avancer déjà to kawela biso na Ngwanzu Biloko so a décortiquer les biso sujet to aki nango to betine pe ali solo mais ya ko sepelesa ka ketango yebisi biso ke douane kiti mwanda vraiment sali plaisir lebi ke bana poto vraiment bozu message bo simbi yango mais pour na ko sala conteneur to na ndeko na biso Ngwanzu Biloko saza to apesa numéro na bobenga numéro to pesa reza pour na bino ndenge bo gérer mam na bino na ye
ils attaquent oh s'occuper de so pende non bo bengi ngwanzu bo contacter parce que ça na idéologie ça moto yo abanda déjà moi ko pa biloko scala donc on avancer au nyonso au direction gambele comme nango direction ya marché bilokos donc ba travaux de ça la ma prince et tongama mais bandeko ba tonga teka na bango bilokos il est comme tous les 4 coins par rapport ya évoluer sous ma kasi ko lega ningi zalaki ba série to na ba émission wana depuis to ça la première émission un an déjà sur la bosanité mais le loyo na relaxa bino penda boza la calme na ko kota tous les 4 coins ya ba marché bilokos ezali na ko relaxa bino mona ningi nini bandeko ba mi ko teka ba to musu ba noteka biloko mususu me ba ko teka bilokos ningi nini bana poto bazo yara ba conteneur na bango azo ya faille bazaka loger na flat mais yemoko azo teka azo gérer donc que Montréal vraiment azo sur l'environnement bon mona banda prince Kasavubu qui nous a venu Makanza et a marché bilokos na bilokos donc en tout cas bana poto ba diaspora bana partout dans le monde tout le bagana Kinshasa a mingi article 15 kaka donc bike bilokos o vraiment ne bande ko bazo teka ke sunga ka pe ba jeune garçon sunga pe ba maman ba papa ba makambo belé to bike copie ya Chine pe kotara non les bande ko musu ba teka bilokos mais parce que kotara na ba moi biloko moi ya moi Chine kaka ndenge zalaka mais so ça muta kude vraiment recomprend que loko za mikilité za Chine mais so ça muta kude était ne recomprend tout le baka TV za radio te nazalaki a pona ko Sabino pour la Sabino vraiment nini marché biloko c'est ça qu'on évolue toujours dans la commune ngenge précisément la direction ya Gambela ya na beta qui c'était au sol la bon on a ngwanzu bilokos oyo azali vraiment mutu oyo vraiment to betara na ma solo to changera na ba sujet o to ça rappelle so sujet na benga lo ngwanzu to décortiquer sujet to kiti sur le terrain tant après c'est la rappel bo ça la kitoko parce que même badjika afon na ba diaspora bana poto mingi moi idéologie ndenge nini ko sala pour que conteneur ya Kinshasa ndenge ko sala pour que oya na biloko kitoko oya ezaki biloko oya et ko kende facilement et ko wumela to ene loko un mois pas ozungu ne mikili donc bana poto baza tellement belé wana omona mbala moko vraiment ba yanga ba o bazala vraiment so elle m'a de la presse a fandi azo raisonner bango lokola famille matu la mobimba bana ya papa André en tout cas ba mbote na bino bisika bozali rapidement on peut s'appeler bambote na Fallon Kumbi na London maman ya bane belé ma Fallon ce que ça pour ça la conteneur contacter Ngwanzu alors ça la ordonnance goya sans oublier maman Matukoti maman Matukoti mis à mort maman moté maman là moi ça business yango maman Matou on ça fait conteneur vraiment et on ça qui to ma casse contacter Ngwanzu donc là c'est le article penda où ça na kati ya marché bilokos ya direction Gambela vraiment bon mona o ba mbeba do ba mousse penda qualité malamu donc o azana pour ça somba oye awa ba prix eza pena abordable donc Montréal merci pour nous ça musala kitoko tous à la même morale boy te faire découvrir batou nini biloko c'est comment pour évoluer nini makambo comme sous mingi koleka sur le tali la fois passée tout ça na mission biloko a mezaki ne comme les lotes donc marché biloko c'est comme pena vaste na utobo sana nani susu maison ya 3 fois carré oh yoka ke non Sandra Mwanza 3 fois carré bana poto voilà au monit donc maison ya 3 fois carré voilà nde biloko na zolinga yango yo OK bana poto ye pena biso na biloko akolia ba mayonnaise Montréal vraiment mais faut ça la maison voilà donc bana poto oko sala conteneur na yo mais faut lité pe osala na maison net liboso place to telemi et ça maison ya 3 fois carré donc Sandra Mwanza 3 fois carré maison na ye OK donc so to ke na kati porte yango na omona bilo chando ya na kati ya osakana te somo so na bomoni pas problème te TV za radio te donc oyo kaka Sandra Mwanza 3 fois carré 3 fois carré 3 fois carré 3 fois carré maison yango article ezali donc bébé plein na kati tu vois omoni voilà donc oyo Sandra Mwanza 3 fois carré donc maison yango voilà lokelenge na Gambela yango biloko nini nyonso zomona oyo Sandra Mwanza voilà maison yango wana voilà et bana yo système échangé luka pe maison ah et c'est la maison voilà donc merci vraiment pour
Sandra Mwanza 3 fois carré. Donc et Zala Malamu. Donc bana poto toujours tozaka na idole. Zala pe na maison. Voilà. Ndeko yako tika ta mo libanga mukie pona bana poto. Oyo ndeko to travailler nae. Bonjour. Ouais, bonjour. Papa comment nani? Bon, Molière Mabibi. Molière Mabibi boyoka Molière Mabibi. Voilà. Nazala ngana mingi ya koloba te. Na pesi ka ba prêtre kaka na Suisse. Voilà. Balé Mabibi Lumière, agence Lumière. Voilà. Blachard Mabibi. Voilà. Misa na ngai Bobi Kidimbu, garçon swak. Très bien. Na pesi bino bambote trop. Ah biso yo toza biloko si yango. Oh yoka biloko singengere ibiso yo. Ouais. Voilà. 3 fois carré awa. Oh mère grand prêtre. 3 fois carré. Et wana Sandra Mwanza. Ouais, akenda kindoki. Tokoyoka sona biso pa mama Ana. Tokoyoka. Na sepeli na tiki bino bana poto bozala bien tokomonana. Ane tokobanda tokokutana na ba Panama partout tokokutana. Ouais, kitoko. Kidimbu. Nazo zela linza. Kidimbu gaki. Nazo zela linzanza. Ouais, na tiki bino Fabrice Mabibi. Ouais, Bibishi Mabibi. Bozala malamu ngaye mwana bino toujours combattant. Merci beaucoup. Voilà, kitoko. Papa Molière. Voilà, OK. Molière. Voilà. Très cher ami internaute, vous comprenez quand Ambias Neneza Bilokos na Kinshasa donc l'article yango wana vraiment to la kisabino bana poto bana kidi bandeko baza vraiment bazwa basomba biloko qualité kitoko biloko euta rapida poto na paye belene ya boya na parce que somba biloko papa liba OK biloko c'est facilité biso bimika na coin la porte nda kuna au marché biloko so sombi donc les bi que TV za radio te Montréal Josué Mbungu moi mkeba ngengena vraiment alors ça la musala kaka ndenge za la poto même morale na mingi kolobeza te vraiment miso moni mateo yo kitolo bakaka bandeko no basa la chaîne s'il vous plaît au compte na chaîne au s'abonner sur émission Koti au bano bane kilo na suka au liker au commenter au partager vraiment et ça la biso kitoko makasi ba on ba s'abonner te s'abonner ti na page TikTok et na chaîne TikTok to zana to na page Facebook to na Instagram tout ça ba plateforme tout ya biso podcast déjà et quota on a remercié ba boss na biso parce que la grâce na biso to sala ba émission kitoko ba on s'appelle ça toujours ba abonner na biso ba s'abonner na chaîne ya biso podcast lokola mon patron mon boss Roni Malundama, mon boss Yannick Malundama, sans oublier notre boss Checking la Londres. Pourquoi pas les remercier la chaîne, il y a biso podcast, la famille Mathieu, la Mobimba, place sur Bozali, vraiment, to pessi Bambote, sans oublier Fallon Kumbi, na London, maman ya bande belé, ma Fallon, vraiment Bambote belé, puis Bambote Batunio sont vraiment soutenir à biso la chaîne, il y a biso podcast, na prière, na repartage à émission, na biso, ne bo like, ne bo pesa biso, ba conseil, ne bo benga biso, ba motivation, ba peine, na bino vraiment, et ça va qui tourne ma casse, nous le baka TV za radio, te loto yaki, kolobela, nenge évolution, il y a marché biloko, c'est ça toujours qu'on démarrer na capitale ndenge biloko c'est comme par-ci par-là mais to robeta penda ba tourne tous les 4 coins marché biloko c'est alio to bandaki na lupango nzo biloko a PC là a betele biso du soleil biso que doit de kiti to luka to ke pe ba commune mususu to de mareba qui cherche ba découvrir to sala rato mais capé to ba sope pa na bango nini douane kitaki tote donc les senga rapena bino bo pesa biso penda pour to sera makasi vraiment ya ko sala be biso biso ba commentaire merci ba commentaire ata bo encourager biso ata o critique on a vraiment pesa biso peka makasi na zanga moto na zanga ce mbongo moi mkeba ngengena vraiment o to sene découvert ya ndenge marché biloko ko évoluer surtout na kata commune ngiringi comme déjà ko passe comme ko panza na tous les 4 coins oyo marché biloko c'est yote kama mbote na ba base na lokola Gloria Gonda la fille en couleur lokola Elodie de maintenance na Bundes lokola mauvais Argo Makaya sans oublier mon partenaire privé Papi Photo de Londres, Papi Photo de, sans oublier Flore Kimbota, maman sociale, maman Mouté, maman Lamou, moi si à Mbongo, elle m'a rasé la système et ça fait plaisir ma casse. Les remercier Bilonio sont vraiment des beaux talents d'émission, des besoin de beaux partages, des beaux likes, des beaux commentaires vraiment. Tout bête c'était bon, on a besoin de TikTok, bon bête il y a biso podcast, na TikTok pour s'abonner pour ma ramozo. Yinda pe sur ma casse le bakaka. Ceux qui n'ont pas profité, ceux qui pensent pas, ceux qui n'ont pas tout à la prochaine émission. Quant à moi, je vous dis bye 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 bye. Ya biso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo